Kofi Olomide za mobali na été Kofi Olomide pita ko bima na epete mobali ya Joal oyibisinga na mobali na ye onga na ye lelo po batu ba munda nazoki dérangement nango to ngopena bisa ye vie aza vie nanga bangola tuzaki ne tufana na bangola yana seke vie yaka yo moko oloba ngona TV batu ayo ko mobali ya Joal ye mobali ya Joal ande ye kala est-ce que j'ai une chose là pena bolingo na Kofi Olomide na bina yo wa Kofi Olomide nenga zawana Kofi Olomide na niveau Kofi Olomide azanango na niveau makambo Kofi Olomide azanango Kofi Olomide jamais ko bima na mwana mwasi moko boyo otamso awelisaka ye moko jamais pinga na ngano tena mona boyo na mona makambo bongo kiyo mwa mwasi mobali mutu utakumisa mwasi ke mwasi na bima na ye yo byango te mais yo sko mwa mwasi mutu ko mwa awelisa eza bongo te eza faux bazana love na vete ba non ndingini love ni ba sala ya wapi Kofi Olomide ba jona za na ngote ken ken aluga wana to kende yango to sola yango mais mingi onga na yo laksa batu onga na yo laksa batu ve na ngai yo mode yo cheval blanc mobala Joël Show yeyo ta Joël yeyo papa na promedi yeyo est-ce que les autres sont micro pas vie est-ce que les autres vie tu ko senga mwana na habité pour bolingo pe o ese boti mwana si la rapide na moi passe est-ce que les autres ont réclamé bolingo tous ont réclamé bena mwana te na réclamé bolingo te po ya mwa sandumba akimane na mwana ngayo zo mselanga loko na ngayo azwaki wana po mai wana eza ya yete mai wapi oyi botsa mwana wana eza ya yete yanga biso guerre ezate guerre ezana ngote guerre ezana na guerre ezana mutu moko te Kofi Olomide so ngo salise guerre so ngo salisa Kofi Olomide guerre o Kofi Olomide guerre mo zana ngo fola musabatu nyoso to bakufa badaze pa Kofi Olomide bunda na ba Michael Jackson Kofi Olomide bunda ba guerre na ba Papa Wemba Kofi Olomide bunda ba guerre na ba Tabulai Kofi Olomide bunda ba guerre na ba King Kester Kofi Olomide bunda ba guerre na ba Madilu ba guerre na oloba na ndinga musique na ndinga bandule na ndinga mabeti ya kufinga te ani siko bato na tu bazana bango te siko Kofi Olomide lo baza Kofi Olomide za na guerre te vie pétant on réclamer moi dans les lobbies to gi non presque ba kaleb sibiso que j'ai les choses à na sida za na nyama na éviter vie ko to na so zo banga te ko senga mwana na mama ba biso que non moi sino za na sida bon kota sida za be malade tamsu ba ko kosela tamsu ba ko za na pe yango mais ngana na bantina ngai belé tamsu so oh oui sous l'homme d'esprit ako zo bena na sima vie ya sima ngana l'homme d'esprit le grand prêtre ndo moninga ya base bazana vie wana zana na journaliste te ko zonga te po moninga na carte na carte mais donc na za grand prêtre na iba solo donc ko za malade no ya yo mais ngate yoni mobala Joël Show bon Joël Show ayi mwasina angola kuna mais na regetelo mo kwa kimanga na bana na ngame moko afudanga afudanga donc moi sandumba akoseli mobali andaku mwana mais na bolingo nzambe dokola mwana zaka mutu na simba ke me par conséquent par coïncidence na keba boulot taka biso angola ba kokota bazamba ayibanga na kafufu oui Kopo nango masananga mais o ba yibi makamna bango te ba yiba makamna o ba osala biso Kofi Olomide azana makambo azo sala mais tant Alexis wo tchazo pesa biso que non le long en terme de réalisation makambo fallait sali lekina o Kofi sala ndeti makambo ndeti ni ndeti oyo moni o ya sala ye garçon na zolo ba ye garçon na yibi makambo musique te Alexis wo ayibi makambo musique te ayibi ni makambo musique ba baza merci internet merci internet ofandi bosai live na omo boye ma musique ton biso to ke bunda na baraga ba topi ba TKM to ke bunda na ba canal kin to ke bunda na ba chaîne bela fa ba TNT lelo ya ba sala raté on pa ba yima ka musique te eloni ya sali o ya oloba ke o ba oloba o moni musicien bi mo lobela ka musicien ke o sali munene na betaki o sali muso asala ki boy oni musele fo musicien tika ne ba œuvre na yi makambo fatika ne ba makambo mise fatika ba makambo neti biso to tika makambo mise na solo belala mise Kofi Olomide ata forcé et lobeli to ba lobaka tala bango lobi na bango nyoso to ba ndeti nai alors Kofi Olomide Kofi Olomide ba vraiment
banini boni basala net ka Koffi Olomide aza mutu atiki makambo ebele na kati ya mboka o pe na kati ya mokilase mais elo mona regrette fort papa na Plamedi Promedi mwana ba Promedi donc akimanga na mwana nanga na mwana ya makangu bayaki sasa ayibanga $195 $195 pas même $2000 parce que yo moi ça okima ona na bana ndenge pa okima ona ndako ndenge bade ko so na bango bien te to nyere mais na kenda ichachu na kego luka na koti zambati etika na palent na yebo parler vite ayeki sasa na gote a commencé porter parole songolo pakala bon porter parole na ngoma bete mais zong sina mwana ngati aipe moi ça kofite tu bazana Koffi pété bazate Koffi central otobi na kisasa jamais azaki pe danseuse na été azande moi sandumba mena sagere na ndolinga moi sandumba na kimanga na mwana nga azong sina mwana nga va bien vie bandaka na yo fandaka na Angola lelo ndoko mina posa mwana mais na utiko ya kala tetande kuna ile kwa mtu mauti zamba mais na mwa bilo na nga pièce kitoko likolo mais kota c'est bon ya ka ba pièce Alexia bi ko fazo kufa kala te Alexia si biso ko fazo kufa kala te bangonde ba okufa kala miti bangonde ba okufa kala miti bangonde ne erreur ba osandi bangonde ba yebi bangonde okese na bangonde basana makambo ba osala ba ko tujwa na ba basalaka ba conseil na bango minute mike makambo sila aka bongo miziki na beta ya makambo Koffi Olomide lelo Koffi Olomide tala lelo age Koffi Olomide asali Koffi Olomide asotaka Koffi Olomide asala makambo Koffi Olomide asala physique Koffi Olomide danser Koffi Olomide akufa ndeni Koffi Olomide na ta akufa te batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine à bosali binote à tchelibino promotion ngolé ya pamba maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes aimons tellement Toligarabino Ming et puis là, on est censé vous informer parce que ça m'a aussi message aussi la bino de temps à autre na ba émission na biso puis là tozali awa je pense que bande ko ebele ba moninga penza na aspect habitualité na lati lelo moi linette ndenge za toujours changement et salami parce que lelo moi épidémie ebeti na kati ya mboka na kati ya ekolo lelo na ko ba plus de 60% de personnes bazali touché na épidémie ya Apollo donc Apollo boyebi ezali loko evimisaka moi miso evimisaka moi bipotier ça na moi biloko mo ya bongo ndepe biso tozali ba victime loko moko ya bongo mais lokola bande ko to mesana ko sela bino makambo ezala normal et puis pour nous la bonne information où tu as la source ndetoye awa pour nous parce qu'il y a vraiment à se dire il y a vraiment à se parler et puis là il y a vraiment des histoires il y a Robert Mason na kati émission parce que ils ont ginda toujours ils ont kindona ndenge za toujours na kati ya ba émission na biso et puis là la communauté ils ali ya ko inda toujours affaire ya Koffi Olomide o auti ko sala vidéo to mona ki vidéo ya Koffi Olomide o lelo lobby YouTube comme le ko la Koffi central donc lelo ceux qui bana na biso ba koko na biso ba ko lia mbongo na kombo to na mutu ya Koffi Olomide ko sala pe le côté parce que azali papa ya bana nyonso et puis là Koffi Olomide lobengwa makambo ebele et puis là to ko poussa na par rapport ya ba guerre o ya bakali jali show to ko poussa na lolenge moko ya bongo déjà na kati ya émission na biso mais là na ko marteler pe sur loko moko landé japonais alimwa ki biso mikolo ebele nde to zali lelo na kati ya émission ba ne comme so ba ya longwe biso ba lelek makambo ba salaire mais lelo landé japonais ndimi ko pesa biso maloba pona micro pona to menga ko sola par rapport ya makambo ebele puis lelo zongi ba biso da DSP one bouton azongeli biso na kati ya masolo na biso na kati ya émission l'autre zana déjà on me posait parole là aura déjà l'andré japonais oh il biso mpaya maintenant OK kota mpati na bana l'andré japonais bonjour l'andré japonais ouais bonjour ndeko wow soda DSP en tout cas bonne fête na yo na pesi bonne fête na batutu balingaka l'andré japonais omoni ke to uti na ane mususu to koti so ane aussi mususu donc nzamba bateli biso mingi bakufi mingi basali ba accident mingi basali ba mingi basala ba hôpital
mingi bazana ba prison mingi ba zupe makambo ebele mingi basali makambo ebele mais biso nzamba bateli biso to moni sous janvier à lelo donc en tout cas na pesi ba tutu balingaka landri japonais yo soda DSP libindi moko donc soda DSP yo na pesi ba tutu balingaka ngambota trop avant ba mbiki nzambe mutabatelaka na pesi na mbota trop na passer nanga Salin Mwanda passer Salin Mwanda na Malue Kawana na City na pesi ba mbota trop na pesi sumbote na passer John Moponzi bamba tie biso na mabondeli na pesi bambota trop na pesa skombote na passer Michel passer Michel yazaka na Montfleury na Mato wana numéro 36 so yo no mona passer Michel azana na pesi batutu balinga ngalandi japonais soda DSP libindi moko mbota trop quoi o manki matembele Babi landri japonais kimi azomona na te guerre yango Koffi Olomide lelo Koffi azin incité mambebele bele landri japonais ko mona te pour animer ba salaire wana kama ndeko balobaki parce que banyama ko bali mamba salaire bandeko be bati quartier la tel lelo bazo le mamba salaire yo bozaki moi silence no pezaki mamba salaire to zaki santé to zaki mamba mususu bon ngalo alibosu na lobana no ngala lobana otake mona quartier latin landri japonais batu ba yebara landri japonais longwe quartier latin te ngana otika lolonga quartier latin te reprendre latino à vie ngana koma landri agwempa oh ngana saka bonga na famille agwempa do yo landri olomi bete me landri agwempa ngana za na kati ya famille ngana na kati ya famille ngana kolongwa jamais quartier latin ngana landri japonais na kati ya quartier latin tondo sulano malamu masana nga pe Ibrahim wa journaliste dans solo na bango landri japonais azana kati ya quartier latin ngana otika lokolongwa te liso na betelo eza lisolo ndingini batu ba comprendre déjà biso quartier latin Koffi Olomide afutaka tous les motos Koffi Olomide afutaka moto nyonso to biso soki boyokaki lisolo ke ba ofuta biso te ezaki pona nini ezaki kofinga na ba TV donc il aura sanction mo donc kofinga wana pas Koffi Olomide aza leader oteke afutaka mutu te po finga mutu jamais ya sepelaka nango te ya futaka mutu soko zo sala musala na okitoko so batu bandoko mona ngati landri japonais aleki peta musuki ezemo ba repos moko pe makambo ebele mais landri japonais zaka kana quartier latin biso guerre ezate guerre ezana ngote guerre ezana nai guerre ezana mutu moko te Koffi Olomide so ngo salise guerre so ngo salisa Koffi Olomide guerre o Koffi Olomide guerre mo azana ngo fola musa batu nyoso to ba kufa ba danger pa Koffi Olomide abunda na ba Michael Jackson Koffi Olomide abunda ba guerre na ba Papa Wemba Koffi Olomide abunda ba guerre na ba Tabulai Koffi Olomide abunda ba guerre na ba King Kester Koffi Olomide abunda ba guerre na ba Madilu ba guerre na olo ba ndinga musique na ndinga bandule na ndinga mabete ya kofinga te ani siko bato wana tu bazana bango te siko Koffi Olomide lo baza Koffi Olomide za na guerre te biso to ça landri japonais bato balongwe na quartier latin o balongwe ezata musuki bamaso bundaki na bango bamaso to bunde na bango bamaso to zaki na bango o balongwe na quartier latin ba yebe loko bango mo balongoleli menga landri japonais za pona salaire te soki bino boyokaki ke biso ba futa biso te ezaki pona nini makambo ko finga makambo belebele quartier latin to eza okeso ba finga rate ezo keso eza classe ezo kese mo makasi donc biso finga rate mais o balongwe na quartier latin courage na ba sala musana bango mais biso tozaka toujours et pas ya Koffi Olomide donc ngana zaka na Koffi Olomide na ozalaka na Koffi Olomide landri japonais zali voilà mais ndingo expliquer wana ndingo expliciter wa na habité yo lobi bien que non ba soki bo fana mingi zaki par rapport à sanction ya ndingi bwana ko finga bat na télévision les lorsqu'on ndingo zongeli biso boye cela veut dire que non o finga souté ngana finga moi mo solo pe yo ngana finga raté na finga rapide ngapi na jamais mona ngaki na teki na TV na to finga batu na lobela batu na finga raté na lobagande ba vérité ngana loba ba vérité mais makamuso no ya ba rapport musu bando ya kaka presa boy batu finga ezai pe mabe pona yemo Koffi Olomide donc ya ona biso ke pona yango vie pour ça ki biso pe bongo pour bien kota salaire donc ezalaki pona bongo mais biso ngalandi japonais na finga raté na yaka na makambo ya vérité so likambo eza vérité bona lobi vérité likambo eza mabe na lobi ya mabe mais to kofinga bo na finga bo pona zwa bo rien po biso to bato to biminano biso biminano to bimbe internet ezati to zaradia balandi japonais bona radia soda DSP bosko avaka na zwa bato atalanga bato ayokanga
rien baolandaka pour ofinga te baoyokaka landi japonais ozosolola baolandelanga donc eza mpona bongo me bamaso balongo na quartier la te bonne chance na bango esika bakenda bango malamu mais biso mpe toza na kati ya quartier la te tozalaka na voi Koffi Olomide biso tozalaka na Koffi Olomide tozala na ye. Voilà, l'andé japonais côté la zone de turbulence autour de lelo, Koffi Olomide lelo azali moko ya bato lelo to bazana plus de 45 ans de carrière avec plus de 25 albums à succès et ça déjà moto to ko joyeux la légèreté surtout bazana moto photo pesa ba respect belé pe ba merci belé pour na o ya loni lelo na kati kitio na biso mais côté la lelo ba guerre za na internet lo lenge Koffi Olomide azali sali lo lenge Koffi Olomide azali ko fingama na peut-être on zagi no fa na parler aux trasco que non yo zate na terrain ba finga Koffi Olomide ba no salon de na parler bon nga elo na afato kota na koto na nga na betu na masolo mona ya bien moni elo nga elo nde elo pesa liki to fa na pena mwa muke po anini ba to komaki biso foto betani makam na biso na kati orchestre mambo orchestre felo ba ma mingi pa Koffi Olomide za musicien mais makambo bele comme lo ba makaba to finga Koffi Olomide na makambo susu mais ndeti le na biso tala biso na bisa batu na disque na biso les jeunes au Koffi Olomide beti danser ko le kabatu nyonso to omoni Davido Kalembelembe omoni ngi makambo ezo sala malgré tu l'as posté PPT oko point omoni yango omoni Davido makambo sali omoni makambo Davido sali moi makambo photo lobela makambo lobela nde yangwana makambo Davido nde ba beti na Koffi Olomide ba featuring a danser nzemba sindi le cœur bimeka la mingité mon bonheur wa yembeli donc wa yembeli Koffi Olomide mon babilo ko photo lobela yangwana mais to lobela tam su to longwa makambo wana to lobela makambo do ezanga na ngota eza bongo te biso to ba to photo lobela ni makambo lam o Koffi Olomide azo sala reprendre donc disque na biso les jeunes yangwana ba to bazwaka ta ko yoka les jeunes ba ko comprendre biloko ça na kati ya les jeunes ya makasi ça na kati wana ba ko comprendre musalo Koffi Olomide sali to kene skoma molobi nyanga. Voilà, l'andé japonais les lots on zomona ba ben si Koffi Olomide mama mi atika biso Cindy Leker bande konyo so azomona ke bazo finga bango na kine rapidement parce que na ozala bref mbala moko jali sur le temps azo finga Koffi Olomide ba mana Koffi bino ozana quartier ta banda kala est-ce que jali chose la pena bolingo na Koffi Olomide na bina yo wa Koffi Olomide nenga zawana Koffi Olomide na niveau Koffi Olomide azanango na niveau makambo Koffi Olomide azanango Koffi Olomide jamais ko bimana mwana mwasi moko boyo tamso awelisaka ye moko jamais penga na ngalo tena mona boyo na mona makamba bongo kiyo mwa mwasi mobali mutu mutakumisa mwasi ke mwasi na bimana ye yo biango te mais yo sko mwa mwasi mutu ko mwa awelisa eza bongo te eza faux bazana love na vete ba ba non ndengini love ni ba sala ya wapi Koffi Olomide ba joana zaka nango te big bato ba ko baloba ke biso to batela ba danser to lobomba ba danseuse oui yo ka ki Koffi Olomide danseuse ni Koffi Olomide asala likamo mabe Koffi Olomide asala bo jamais pe ba danseuse yo bien mon ba danseuse yo bien o ba longwa na kati ya quartier latin o lelo so moni bango lelo o mona ba pe ba vina bango so moni na ko tangelo bo mona ba onde basali ndeti banani déjà to kena so tangi ndeti ba patience azad ala bitazini azad danser ba BBC baza danser comprendre ba danser sine bangwana bana makamde yosko tangelanga ata clip moko oyo mona ata video mo oyo mona ata répétition mo yo mona o mona fi wana sala o mona ngote so talango ese mona ngo soki ye pena za danser sa Koffi Olomide soka za danser ya Koffi Olomide ata clip moko ata répétition moko netinga landi japonais na vandi boy so muta tuninga landi japonais yo zaki mutu ya Koffi Olomide la ça te preuve mo zaki nango bino la solo ngitima a part longitima na la so ba clip a part ngolo la so ba vidéo to vani na vie ani vidéo ya vie ni loko mona vie yango kutu pa to kenika musika te po na yebisa batu nga landi japonais pe na vanda kinanga na vanda nanga na ndako batu no ilanga ba dossier Koffi Olomide za mobali na été Koffi Olomide pita ko bima na epete mobali ya Joalo ibisinga na mobali na ye onga na ye lelo po batu ba muna nazoki dérangement na ngoto ngope na bisa ke vie aza vie nanga bangola tuzaki ne tufana na bangola yana seke vie yaka yo moko oloba ngona TV batu ayo ko mobala Joalo ye mobala Joalo ndé yeyoti bonjour Bonjour, papa le journaliste. Boni.
Oh, Nangola Nzambe Kimieli. Yoni mobala Jali Show. Bon, Jali Show ayi moi sinanga Angola kuna mais na regeta elo moko akimanga na bana nanga me moko afudanga. Afudanga. Donc moi Sandumbat akoseli mobali ndaku mwana. Mais na bolingo Nzambe lokola mwana zaka mutu na simba ke me par conséquent par coïncidence na keba boulot taka biso na Angola ba kokota bazamba ayibanga na kafufu. Oui. Toki na mo malembo vie toki na malembo vie déjà tozonga tokopa déjà que oza mobala Jali Show mais relation avec Jali Show bandela na Angola ndenge tu expliquer biso mais banaki na nini bon et vous me le mambo que ponga pena vendre suma muke kuna to ba neti na ba le temps ba 2024 ton 2024 bon ba 2017 ndé bozana Jali Show na Angola oui mais et le monde a regretté fort. Papa na plamedi. Promedi. Moi n'a pas promedi. Donc akimanga na mwana nanga na mwana ya makangu bayaki sasa. Aibanga $195. $195. Pas même $2000. Parce que yo moi c'est okima na bana ndenge ni pa okima ona ndaku ndenge bande ko so na bango bien te to nyere. Mais na kenda ichachu na kego luka na koti Zambat. Yetika na palent. Na yebo parler vide. Aiki sasa na gote a commencé à porter parole songolo pakala. Bon, porter parole na ngoma bete mais zong selanga mwana ngati. Aipe moi sa kofite. La bazana kofi pété. Bazarate, kofi central. Otobi na kisasa jamais. Azaipe danseuse na été. Azande moi Sandumba mais na sagere na ndolinga moi Sandumba. Mais akimanga na mwana nga. Azung sinaga mwana nga. Ça fait bien. Vie bandaka na yo fandaka na Angola lelo ndo komi na posa mwana. Oh, mais na utiko ya kala tetande kuna ile kwa mtu mauti Zamba mais na mwa bilo na nga pièce kitoko likolo mais kota c'est bon ya ka ba pièce. Pour ba Jordan. Mizo azolanga pena nini Jordan yango ya kitoko. So bo yango ta grifo yango Jordan ye. Jordan yango wana. Do uti nango Zamba. Na ngo Zamba. Talaka ndenge zali. O tolo ba beneza mutuya. Papa mwana na yeye. Donc ba chichotage na wana etalinga te. Ayela nga. Do yo kutwa finga mutu te etali yo te. Etalinga te. Do yo posa no zakanga mwana. Ayela nga mwana nga. Ngai Roman King modèle roi cheval blanc. Cheval blanc. Veyo o batwa na o batwa yoka. Babwaka ve cheval blanc yeyo. Nangola. Donc ve cheval blanc na Angola yeyo. Mobali na ende yeyo. Biso omoninga ngalandi japonais la linga mutasa la jena konfiolo midete. Jena konfiolo mide na sukisa yo. Ngala sukisa ka yo ebiti. Oui bien batu miso basenga ba pardon. Mwala to kota yango. Menga la linga jena konfiolo midete. Na ndolo mbesala mano ndeni batu nyoso baluka kaka yo to lagia mwana ken pia na luka. Wana to kende yango, to sola yango, mais mingi ngana yo laksa batu. On a l'accès bateau, ve na yo modé yo cheval blanc. Mobala Joël chaud yeyo, ta Joël yeyo. Papa na promedi yeyo. Est-ce que les autres sont en micro pas vie? Est-ce que les autres filles tu yeko senga mwana na habité pour bolingo pe a o ese boti mwana si la rappel à moi passe. Est-ce que les autres réclamer bolingo, tous réclamer bena mwana. Te na réclamer bolingo te po ya moi Sandumba akimane na mwana. Nga yo selanga logo na nga ya zwaki wana. Po mai wana eza ya yete. Mai wapi? Oyi botse mwana wana eza yete yanga ayaka kozongisela mwana nga na vana cité salon na boulevard Biangala aya kozongisela mwana opesi na adresse bisika yo tika mwana ayo tika mwana nga kuna epa ya yebi aya ayo tika mwana nana kutu poka l'état zali sona monie bona bobuma yeme na bobuma ete po nzamba opinire ngapeli bakanda wana kenda ka bongo te ko régler na famille oyibingelo na ngati oyibinga bien na ngati doza kuna besoin mbongo yiba ote na ngote waka na besoin ya mwana na yo mwana nga ayela nga mwana nga aipe makango akofite ayela nga mwana nga so za makango ya loin de là na zape kuna te ayela nga kaka mwana nga un point un trait. Na suis pas journaliste. Voilà, l'anglais japonais, on récupère nos micros.
moni makambo isalo pasi mozoke ça langa passé biso ce to ala bato to kana information ya solo biso yo raté ki yo mutai ka makelele o makelele mutalobi boyo te o journaliste on va ni te ve cheval blanc okile ningania mwana na ye vazo de la mwana na ye azong c'est les mwana na ye parce que vie peut-être on réclamer mwana lelo biso to gi non presque bakaleb si biso que j'ai les choses à kana sida za kana nyama na ebite vie ko to na sozo banga te ko senga mwana na mama ba biso que non moi sinon za kana sida bon kota sida ça fait malade tamsuba ko kosela tamsuba ko za no pe ngome ngana bantina ngai belé tamsuswa pour oui sous l'homme d'esprit ako zo besoin ya sima ngana l'homme d'esprit le grand prêtre ndo moninga ya base bazana vie wana zana na journaliste te ko zonga te po moninga na carte na carte mais donc na za grand prêtre na iba solo donc ko za malade no ya yo mais ngate nga oyanga sona pesi okufi mais yo ya yo insanga rien donc za na bantina yo azong sangande mwana ngai pardon pena pas je azong sanga mwana nga boulevard Biangala na cité Salongo aya na boulevard Biangala aya penanga cheval blanc Roman King modèle wa cheval blanc punda pembe ngayo cheval kidi aye bien nina obete pa kidi ayela mwana nga owazo ba konvana ba na za kunate mbongo wana pe $4 ça nous en $5 pas même $200 songa mwana zamba wana ba shimbokti mbongo ba shimbok mais yamona ga danze et aga courant o pesa minda o ngana ebi somo ya ga ebali. Voilà, Landry japonais, on récupère le micro, tout pour ça. Mais Landry japonais, lelo, quota l'ancrage, topé en plein haut, lelo, ranking ya Kofi, na fali zo kende la biso. Na habité, fali na Kofi, oh, fali azala le rôle à travailler ya Kofi, lelo comment na guerre ya boy. Bah où est la nini finalement? Et ça qu'on guerre était, faut le barra bien. Et ça nini? Il y a ça le rôle là, Ekonda. Il y a ça le rôle là, alors farine. Moni farine. Farine balambi yango basali pati basali mika comprendre batie bilo topo basali mikati bato basali nini bali yaza na ranking mona Koffi Olomide te personne na niveau te ki akoma pe niveau mona ranking na Koffi Olomide et salamate Koffi ko tiena biloko wana te lelo loko mo biso to comprendre te lelo bato ko mika to ko loba makamba Koffi Olomide na ndinga mabe comprendre mais oui ba ke Koffi Olomide aza mission o biso foto batela yi biso nde ba congolais surtout biso ba congolais ba pays mususu ba Afrique to mona ba pays mususu ba Afrique to mona nde bazo batela Koffi Olomide nde ba opesi net na minute na lo ba no Koffi Olomide ya na Zambie. OK on comprend tas ko nde ba yambi on comprend après Zambie papa Togo on comprend attendez ba yambi Koffi Olomide. On comprend? Koffi Olomide a tourné moi autobeta premier musicien. Oh memi orchestre na yemoko. Ba yambi pene o te ke o chef de l'état mta bengisi o ba bengisi te. Orchestre za yemoko memi orchestre na kata Dubai. To beti na kata Dubai ndeti ya danser. To longo Dubai to beta na Côte d'Ivoire. Tandi ba to yamba Koffi Olomide. Koffi Olomide za musicien o biso photo pese lokumu. Bino nde biso bato tozoloba kana ba journaliste to salaire moko boy omoni lelo Koffi Olomide soka zate tozala ba musicien na ye o ba présenter Koffi Olomide ba belé lelo ba René ba belé po yebiango ngana ta otanga ba kombo ba musicien te nana ta otanga kombo musicien mo boy te na ta ba tutu ba yebi ki ba musicien ba Koffi Olomide ba belé o ba présenter Koffi lelo ki makamba kitoko lelo bureau pela comme député et ça le coup mon biso te et c'est le coup ma quartier latin te et c'est le coup ma Koffi Olomide te ya Koffi Olomide le ba mise belé ba osama kambe belé et ça ngwana akoza jamais na ranking na Koffi Olomide akoza jamais na makamba Koffi Olomide pété lo konga lo yebisa yo tala niveau faut musicien faut banga musicien ndengini tala niveau Koffi Olomide âge akomi nango mais ba comparer les na bana mo bazala ba 14 ans ba 13 mais bana misuku to bazala ba 13 ans ba 14 ans bana ba succès au Koffi Olomide za nango te on comprend ba ko beta Koffi Olomide so pa beta ko tsara plein on comprend. Il y a profité de la PCF nanga Laurent Sokoko bambota trop la PCF nanga Bruno Lubika venanga Bruno Lubika mbonga propre
sans oublier Ilunga Kalala. Ilunga Kalala. Bavenanga Oki Kingombe. Kofi Olomide aza musicien le faut biso to protéger. On reprend. Lelo Kofi Olomide. Komba Kofi Olomide muté komi. Tala Kofi Olomide ninga pesi ba tupe sumbongo. Apesi na bino ba journaliste, apesi na bino makambutu mutu to komaka ki likambutu, fa le baka kombo ya Kofi Olomide. Mutu to fa sala nini el kamobo fa sala nini ataka komba Kofi Olomide. Biso faut te protéger Kofi Olomide. Nga mutu so fini ne Kofi Olomide. Etena ngoyo. Olobela Kofi Olomide, olobela Kofi Olomide sala bo Italie yo. Kofi Olomide azana nzela na yazo sala. Bana Kofi Olomide baza kitoko, famille Kofi Olomide eza kitoko, biso bato toza peme na Kofi Olomide, toza na via kitoko. Comprends ngo masananga. Mais o bayibi makambo na bango te, bayiba makambo na ba osala, biso Kofi Olomide azana makambo azo sala. Mettons Alexis Wetchazo ça biso que non, le long en termes de réalisation, makambo fallait sali. Lekina o Kofi sala. Ndeti makambo ndeti nini? Ndeti oyo moni oya sala. Ye garçon na zolo ba ye garçon na ibi makama musique te. Alexis Wetch ayibi makama musique te. Ayebi ni makama musique ba baza merci internet. Merci internet. Ofandi bo say live na omobo yebi makama musique. Ton biso to ke bunda na baraga ba topi ba TKM to ke bunda na ba canal king to ke bunda na ba chaîne bela fa ba TNT lelo ya. Ba sala raté. Opa ba yima kama musique te eloni ya sali o ya rolobake o ba roloba omoni musicien bi mo lobela ka musicien ke o sali munene na betaki o sali muso asala ki boy oni musele fo musicien tika ndi ba œuvre na ye makambo fa tika ndi ba makambo mise fa tika ba makambo neti biso to tika makambo mise na so lobela na mise Kofi Olomide ata forcé elobeli to ba lobaka tala bango lobina bango nyeso to ba lobaka ndeti nani. Alors Kofi Olomide. Kofi Olomide. Ba vraiment. Banini boni basa netika Kofi Olomide. Kofi Olomide aza mutu atiki makambe bele na kata mboka o. Pe na kata mukilase. Kofi Olomide ko compara kaite. Kofi Olomide mutu ko linga comparer na ye o nga na bisa ba toujours. Ba ka misatu. Banana na banana. O ko comparer Kofi Olomide pe bazara souti. Kofi Olomide ça na diversité. Ya liboso za ki Michael Jackson. OK. Akufa na déjà. Ya mi balé air qui est à côté de prison. Ya misa tu fils saint comment on te ka ba chaînette miseni yo comparé Kofi oh ye misa lo bana sabesi ba Japon. Est-ce que les premiers airs au bête en Japon tous les premiers airs au tika ba empreinte c'est to ba œuvre quand on a biso te musicien munene o aza musicien munene faut ko tika ba œuvre o tika pe makamba minene ya moni ko biso mikona quartier la tête tozolo ba biso to na ba rumba d'or o esi la raté ah or on reprend donc biso tout ça nango ikisi la kate ikizalaka bando ko continuer ka pe Kofi Olomide akosi la kate donc Kofi Olomide akosi la ka juka o Kofi Olomide ki wana Kofi Olomide tiki o yemo patiki musique ata tiki musique si c'est bando landeleka po aza moto nzamba tinda e musicien donc Kofi Olomide aza jamais l'adversaire à moto bato longola eloko wana jamais pe Kofi Olomide akoma adversaire ndeni pe Kofi Olomide azokoma aka na mbongo aho sala aka na mbongo mutu na za o akoma adversaire o so akuyi mais Kofi Olomide akuyi ati te Alexis abi Kofi azokufa kala te Alexis biso Kofi azokufa kala te bangonde ba okufa kala miti bangonde ba okufa kala miti bangonde ne erreur ba osande bangonde ba yebi bangonde okese na bangonde bazana makambo ba osala ba ko toujours na ba salaka ba conseil na bango minute mike makambo sila aka bongo miziki na beta ya makambo Kofi Olomide lelo Kofi Olomide tala lelo age Kofi Olomide asali Kofi Olomide asotaka Kofi Olomide asala makambo Kofi Olomide asala physique Kofi Olomide danser Kofi Olomide akufa ndeni Kofi Olomide na ta akufa te bangonde ba biso la liwa na bango ezana makambo na bango biso Kofi Olomide aza kitoko ba biso toza ta kolanda bango tona bezo to beta ne musique to lobela ni makambo musique to lobela ni makambo musique makambo koyemba musicien abimi bo ayemba kandenge nini neti Kofi Olomide sindi le cœur yo wana o senti de chanteur ayemba chanteuse azo yemba o senti de chanteuse ayemba misende fo yemba mise fo neni fo lobela ni makambo koyemba mise fo lobela ni makambo koyemba mise fo lobela ni makambo malamu mise fo lobela makambo minene boyeboy mise saka to lobela ka ki o mise boy te bongo te mise fo tika makambo mais na mona ta njora auto kenemi kilia njora sibiso abi ba onde ba kepoto ba wala la bien bazana kimia mais na orchestre musube mais ba la libango kutu za na vie monga meka osimbe libele pona ba ndeko ba bike no njora ndeti vie ko ta simbe na libele wa ku makambo na ngana ko loba yango te
Abilo ko ngana ibisaki o, tu na isaki o le temps to ke tabo boy. Ngana banga makamani. Ngana soda desfina lo balio ngana ndeni. Modu so linga ta so biso to loba, apo ba mona bata quartier la te basani nini, bazongisi réponse. Te ngana ida makamona bisa ba fan na biso quartier la te landi japonais yo azali. Landi japonais yo. Ngelo na regretter ko na biso, bino bolo balio ba concert ba beti. Omoni musicien munene. So na ina biso li kamo yo kan kamona ibisao. Omoni Noël. Yo kana problème ni nana. Te na beto lo solo, ça na beti la yo. Moi to ba beta Zénith. Ba bimisa mi enseigne. Héritier. Kaka héritier ti lelo. Héritier bima na nini te. Obi ke héritier bima ote na disque mo boité. Héritier bima na concert. Oui bango. Wata. OK. Ti lelo. Pour disque ko héritier to yemba su na disque yemba su makasi. Mais héritier bima na concert na Zénith. Donc visibilité makasi. Ya makasi abima na Zénith. On reprend. Abima na Zénith. Deuxième na beta sur le solo susu musicien ba musicien belé neti biso ce qu'on a quartier là terre to bimi secondaire na Bercy hein place pour PC makambo na Bercy siko bino bolo ba ke bino boleki ba yebisanga musicien o ni ngo konda bimisi oyo yebi ambasi asalini o sale gangi nga ba musicien ba bimisaki ba bimisi sale zo ganga pe sale zo senga ezate tout ce que la biso makambo la papa banata les longues jambes bazo yemba ba yemba sali nini kobina tenga ba musicien bimi na kata salle ba salo mona ba sala ba spectacle bongo senga ba bimisa mutu on reprend musicien au sala munene senga ba bimisa mutu moko ezala bongo sala munene ni osoti senga ba bimisa musicien moko ba musicien ni ba bimisi bana bango te ba concert ba ko joana miki wana ese ngo loko mote esi na ngo peka boy pe bimana ngo pe na basita ba DVD peti oyo kango peti le soir ande le kay bongo esi na ngo peka bongo esi na ngo peka bongo mo tisa ngo tina mo kote esi na ngo peti na mo kote mais concert za la pe bato le la kaka bato ka somo nango bato ka somo concert ka bato ka somo concert loko mo kote ya ba onde ba yibi musique te tout ça na bango quartier la te libanga quartier la te kitoko biso tout ça ela la te mikolo za bongo quartier la te ya moto ela la te. Voilà, nous c'est un cheval blanc donc à biso, cheval blanc, personne n'a cheval blanc micro kuna. Cheval blanc, je pense que j'ai le choix au Holanda yo. O le limwana, o le liba repé ça au moins on peut une adresse. Mais si ko soki j'ai la adresse té o penser OK na on a niveau ni OK na niveau parce que le lo na biso na ndenge ya télévision, lo bisko ko ke ndenge ni po soki j'ai la mwana té. Bon, so elinga mwana té. Kudna mwana kutu lokanga na danger l'homme d'esprit na olia imba moko olia nene na do na olia na tribunal bosuka na l'état to sona l'état ko so bina l'état na moni a chaba changa na leso na biloga nzoto biloga moto ungana na ngosiko pona mwana nga makila nanga dan yo simba atana kena tribunal te na olia ikaka famille wa bomba serkei aolela Zola kamtoliwa na TV. Bongo ko. Kasi auto sisa makambo na po kaki. Voilà, to sister. Pardon. Boy ko bien kolanga baliwa boy. Toka bwana awa mbala moko. Merci beaucoup en tout cas na CPL to koti siko makambo ngo. OK. TV makambo sur internet siko ezongi na elengi. Internet siko ezongi na elengi. Donc makambo siko ngo ebandi. Donc yango na biso na pesi ba tutu baninga landi japonais mbota trop rata ya yoka disque na biso les gens to betani makama musique to tika ba distraction makambo belé boy to yani na makama musique nde ya moninga ona ye ezanga ite via Luka Kinga ngape na BCV to sala nini to rien na TV cheval blanc ye o CP na cheval blanc cheval blanc mobali na ye via so la mwana na ye apesi mwana na ye pe lo nga ngina yebisa yo on comprend na ndinga masolo ne to saboy bato ba comprendre likamo na yebisa yo ya on a yebisi yo donde to saboy bato ba lobani makama musique biso quartier la tête ya moto la la tête ba voyage belé la minute quartier la tête ça na pas tozongi pas yobi ke ba frappe au plutôt la japonais non tala bino la pesi même mota trop la ndolo mine mikolo zakile moi trop mais mikolo yo landri japonais ba frappe au betar ken na biki le c'est ba langage leur mode défendre ko felo mide yo ça on ndenge tozomona nga na ebisaka bato ke nga na otisa ken makambo wana
Yo mto tiki. Kombo na épée ezara yango na te bi kombo na assassin. Ken piana. Ngani to waka toucher bongo. Kombo ne zara assassin. Ba pona yo lobela kofite. Yé po ninga zana alobela komba kofite. Oh sa défense. Alexia lobi mabe azo Batu misu baza ba wela pe confilo midi poison. OK. Batu misu baza ba kumisa confilo midi po ba yeba makambo susu. Yé alobela komba kofite. Comprendre? Peso ka ninga loba makamba confilo midi. Fa banana anzima na ya Laurent Sokoko sa patron. On a défi au PC. La PC. Alobela ngote. Aloba pe makambo na biso te. Biso quartier la tête biso motoza na bato ba lobela biso. Pe confilo midi yemoko. Yo mini confilo midi na sali promotion ya disque na été. Omoni ngote ya les jeunes. Yemo muta sali ngo. Malgré biso pe to sali mwandambo. Mingi za yemoko somona. Confilo midi za likolo. Ken piana ngana zo biso ta ke landi japonais soda d'esprit moi na quartier la tête. Kolobela makamba quartier la tête. Toza pe na besoin na yo pété. Oza pe na implice moko obakisa na kasa quartier la tête. Comme meka kolobela ngote. Ya on a profité na pesi mbo tata patron de patron ya Laurent Sokoko na pe bambo tatro. Na pesi batutu balingara landi japonais bambo tatro, landi japonais yeyo. Soda d'esprit. To bayi ba ona kimia. Otona dossier na ba singa moi na batu azong sabana ya vie. Tukabwana ya. Opwana. Et pour nous souki ça, la pesimbo t'es pas massa nanga junior mundele. Cordon la pesimbo tatro, la pesimbo t'es pas ya massa nanga Gucci de Tonadio, Kelimbenza super boss Canada na City. La pesimbo t'es pas vina nanga Bruno Lubi Kambonga propre. Na robot ça na te dota de kana, vina nanga dota de kana na pesimbo tatro, la pesi dorter pour le mutombo. La dorter pour le mutombo ça la yes opération, la pesimbo tatro. La pesi na kata bandal wana Tour Eiffel boss Emmanuel Tikaya na pesi bambo tato esika zali la boss na te le véritable patron Paul Mutu la pesi mbo tato esika zali batutu balingaka landi japonais soda d'esprit boss Ilunga Kalala patron de patron na pesi bambo ta pesi madame nanga J Lubaki mama na Sylvain na Jedia na pe bambo tato landi japonais soda d'esprit to banina bango miko ezela lati ya moto. Voilà, l'André japonais, plutôt l'André japonais, comme toujours, pour confuser de la place. Voilà, tout comme la souka émission. Je dis un grand merci comme ça à toutes ces personnes qui ont suivi du début à la fin. Je dis un grand merci à José Mizoa, merci à Arnaud Matumongo, merci à Arsène Magoma depuis quelque part, merci à Armani Balov. Pedro Robo Sate, caméraman, Abisso et Amouindou Tchouf Noir. Exaucé Mizoa, Salanga, Mounene et Ambinga. La Pessima Salanga, Exaucé Mbotato, les gars caméraman, Neto Bandia Neo, Toko, Tango, ce qu'on a vité. C'est bien. Voilà. Bisso quartier latin, la Micho quartier latin, ça n'a qu'unité. Tout ça, les bandes en boca. Vous comprenez? Quartier latin, bah voyage belé, quartier latin, ma cambo belé. Honorable Cindy de Kerr, à Sakitoko, de Mamassi, Birom Banakobo, ça n'a été Sandra Casa, de Lissa Sasuka. Donc, Bisso quartier latin, tout ça, n'a biso pio. Tolanda ba polémique à bateau anate. Bango ba sona na bateau ba ibo ba sala makam. Na biso to na ta confilo media na ta fa yemba, confilo media na ta fa beta ba concert na yi, to lo belani makam musique. To lo belani makam musique. To tika makam ba polémique à papa. Voilà, merci beaucoup au vice-gouverneur de la commune de Limité, maître Isaac Mukendi Tishimbi. Isaac Mukendi, ah ouais. Bambote Bena, Gérard Jekoko Mulumba, donc Soso ya Mboka na Katia. Commune Limité, Mbote na batutu balingara biso maître Christian plutôt Christian Lukula Sikata Fakar na Paris, Mbote na Papine Dieza na Paris, Sam Kuku le nécessaire ba Mbote belé na bisiko zomi na kati ya Londres, Mbote na batutu balingara biso to mona ni balasima avec Mikolo photo boira mutu moko eskizenga masala nga to boira mutu mo Mikolo mukonza changu Alino business na changu moni ba toilette ndio to mona kana ba ya public wa sala ba public ndio to chawana mutasala ngoni so to na Alino business na kati ya changu wana patron de patron Alino business na PC Mbotato na PSP muninga na journaliste Mbotato Ibrahim esika zali Mbotato na e langue japonais soda d'esprit libindi moko mbogeza oinda ve cheval blanc hier cheval blanc hier. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Là tout le monde a une balasima et nzamba batela biso to ina Guadolite tout est mato mona Guadolite to ina Guadolite to si émission esika cheval blanc osenga mwana esika cheval blanc osenga mwana na e na Guadolite donc to si émission to mona ni balasima là, portez-vous bien, bye bye.